Ko balandi malewa tropical na sisi kobeta pâte na ngai ya mikate yango yo nazo présenter bino pâte na ngai mikate esili na kobetama koto pe na bandaki da ko chauffer mafuta na ngai awa pe na bandaki da kolamba potopoto na ngai o ezali potopoto ya ngai na fermentaki yango 6 jours passés, l'on a foudan 5 jours passés, l'on a bimisi yango po toli yango. On a sali lelo na bombi yango na fermenté yango pendant 6 jours. Donc na koli yango semaine prochaine ou semaine oyo na fin. Alors toujours les kanako boaka mikate na biso na moto sauf que kofi ko boaka na misapite o boaki pe na lutu. Nga na sali la ka lutu misapi donc ils ont un problème. Si on a moni et bimi boule de la limite la salle lutu. Si on a moni boé la salle limite. Ce qu'on a yo, on va dire qu'on boit comme mikate nanga. Boka la nena zo bois comme on a moto. Ngo la zo bois ka mikate nanga na moto. Koto pe naza ko balola directement potopoto ngai po e sala bambuma te potopoto ngai balamba ngo kola ba potopoto nyonso lokola ba potopoto masangu n'importe quel potopoto fola mangu. Alors quand potopoto ngai za potopoto moko za fermenté faut ou mena mona moto etoka penza bien pour vous ko sala batu ba diarrhée ba bungu passe donc faut boser et la penza bien la moto. Tokutana na sima tango na kosisa kubwaka ba mikate nyonso na mafuta. Merci. Mikate na nga yango na sopi yango na mafuta. Na réussir ba boule penza te mais c'est pas grave déjà on mikate o te kate, ça on mikate ya olia biso mona ndako. Koto pe comme na lobaki mopanzi wana poto ngai ezotoka photo tika mo etoka vraiment bien pour comme ça fermenté ndi na lobaki et au sala ba tu diarrhée faut etoka penza kitoko koto yo mikate pe eza bela donc première tour na ngai ya mikate ebeli na zako misa tokuta na deuxième tour na ngai mikate na ndi na komola poto deuxième moko tout à l'heure. Andeko balandi malewa tropical mikate na biso yango esili na kobela potopoto na biso pe yangai yango yo esili na kobela na kochango na mesa po to lia yango. Alors na lingaki na yebisa bino potopoto ngai ba mena yango na miliki te po okoboma ngai to mena ngo kaka na sucre ya pamba. Alors pour na ko silisa to si déjà émission na biso ya lelo na lingina sala moi na récapituler mokie na sali lelo potopoto ya ngai na mikate ya bitabe. Pour na mikate ya bitabe na zaki na besoin bitabe maki farine sika vanille levure chimique miliki nde na fosali bitabe. Pour na potopoto ngai na zaki na besoin kaka ya masangu na mai na simbi na cheche misapi na kanyango hermétiquement fermé pour et fermenter. Fermentation wana nde mtu esalaka ngai. Alors pour fermenter bien ezala ngai kitoko fait ça la 6 à 5 jours. Ngai na salaki 6 jours pour ngai na pe masangu na ngam ezala fermenter. Pona yango to suki awa asengi bino merci ndenge bolandi vidéo nanga bana na première partie na deuxième partie na remercier bino mingi bo s'abonner bo santé ko s'abonner na page na ngai moi ba commentaire ba ndenge bo ba nanga wana moi ba remarque wana esala nga bien pour na s'améliorer na sengi bino merci moi commentaire na si ezala bien ici ka moni erreur moni faute bo expliquer nga na ko améliorer na vidéo ko ekoya na sengi na lobby merci na frère Jacques Songo kuna na Ferland na ndenge aza kwedinga na ba conseil na PCP pasteur Manga Joël Matou ba merci mingi bye bye.